Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na deuxième chaîne nangai ezape kaka Papa Robo kuna ezali chaîne uniquement pona kopesa info kindumba. Donc ezali kolobela kindumba neti na bandi yango na émission ya ndeko na biso acteur comédien ya République démocratique d'Isaïe ou bien République d'Isaïe kombo na ye Douce Kaporoto. Douce Kaporoto. Kaporoto elakisi lotoko. Ezali lotoko ya Angola. Babenga yango Kaporoto. Yango poste no na ye na baloli yango na Kaporoto. Douce na baloli prénom na ye na kombo ya Douce pamba te asukolaka basi cerveau. Tango asukoli basi cerveau sima nango alangwisi basi lokola lotoko elangwisaka na suka nango atiki bango babambamaka na mabele soko oza na makasa kotelema te otikali wana. A partir na ye epesi ngai ide po chaîne na ngai yali ya kala. Kala penza naza na bachaîne ebele ya kala eleka pe ba 1000 abonnés eleka ba 3000 abonnés na bachaîne ebele. Yango natali chaîne wana nalobi te awa fo kolobela kindumba na sorti nyonso. Nalobi fo nalobela kindumba na sorti nyonso. Kindumba ezala ya couple, kindumba ya moto moko lokola ndeko na biso Douce Kaporoto atika basi na kwiti bakoma kobambama pe mwasi oyo babalani mwasi ya mayele ya mbongo ya kitoko nzoka mwasi wana kaka ne bandeli amona bapasi kaka ne bandeli mwasi ya bela bela ye moko akomi yango ngate munazoloba na 3 ans basali mwasi pasi na pasi. Bandeko kombo wana ekokani na ye polanda pembe wana te polanda nyonso wana te botala molai na ye te botala pembe na ye te botala charisme na ye te me botala douleur asala na basi atika basi na défaut te me ye atikaka basi na kao pe azali moto lokuta botuna mwasi moko amema bango na lokuta tina mokola lelo. Yango bandeko na deuxième chaîne yango nasali yango pamba te nasali yango pona likambo etali kindumba ya mibali ya basi na couple na kikope copine na kifiancé kindumba pe ya balabala kindumba ya vitrine kindumba ya mosinzo likambo to etali kindumba kindumba ya bacomédienne kindumba ya réseaux sociaux kindumba ya bapoliticien kindumba ya être humain na planète oyo yango
bandeko o bozali kolanda ngai. En tout cas, soki oyebi kindumba oyo ezali histoire vraie, otindeli ngai ekoleka na chaîne wana. Nasali deuxième chaîne, pamba te chaîne yango ezalaka deja. Eza nango pe monétarisé te, ate eza monétarisé bobanga te, bambongo yango pe namonaka nano ndenge akolia yango te, ponga moko naza na mbongo na ngai ya ngai moko naliaka yango na difficulté, ata nalie ebotaka lokola ndunda na bilanga. Ata chaîne oyo bozomona nano nalia ata 1 cent nango te, mbongo nango ezalaka kaka na banki oyo ekendeke evanda kuna. En tout cas ezali penza ebele, ekokosomba pe lupangu na ndaku, terrain te me lupangu na ndaku na balocataire. Natalaka ba prix na TikTok ya ba commissionnaire ba ndaku, natalaka pe compte wana oyo chaîne oyo ya YouTube ekotisi, lokola naliaka yango te, namonaka deja ba ndaku oyo ekokani na prix ya mbongo wana te, ya mbongo wana. Donc nakokomisa pe n'importe quel moto na famille nanga bayer soki nalingi nasombeli ndaku na mbongo wana. Yango bandeko, awa na réseaux sociaux ngai Papa Robo nasalaka kaka pona communiquer, pona loba na batu, pe na travailler mongongo, po mongongo na munoko fo lobaka. Lokola nga Papa Robo na koma pe koloba mingi, na kalande na banda koloba te, mesiko na koma koloba penza mingi, esengeli na lobaka. Tangu na koloba, fo na loba makambo oyo ya vie ya société. Yango na chaîne wana, boko tikala komona ka photo ya moto te, atopesi nga histoire na yo, na kotia moto wana te, ato lobeli nga histoire na ye na kotia elongi na ye te, kombo na kokotanga, même adresse na kokoloba, soki esengeli. Soki histoire yango eza ya makasi. Mende kotia elongi na ye nde na kotia te, balabala na kokotanga nde nimero ya ndako te, po bokende koluka ye te, mende oyo akopesa nga ba histoire na ye ya kindumba juste, alobeli nga makambo yango ndenge ezali, alobeli nga moto yango na kombo na ye, alobeli nga na kota vandaka, na kobamba ngo awa, sans kobanga, nga na kobanga nani, na kotanda histoire yango kitoko, po ngai chaîne wana, nasali pona lobelaka ba vie ya batu te, me nasali pona lobelaka kindumba ya batu. Kindumba na nga moko pe, na kokolobela ngo, mais bon, oya nga na kolobela ngo ndenge nini, bino mutu fo bolobela yango. Mais oya bino, ekolobama nde awa. Pe oyo nga na komona na réseaux sociaux, na kolobela yango. Ya ba comédien, bango si ba mesana, to lobelaka bango to koloba. Ba chroniqueuse, ba chroniqueuse, ba mesana na yango, to lobela to kolobela. Ba politicien, ba lingaka te ba lobela yango, pona ba vie na bango ya famille na bana. Mais awa to kolobela, to kotanga na kombo ya mwasi, na kombo ya politicien, na adresse na ebisika vandaka. To kotiande nimero te. Bandeko, na chaîne ya Info Kindumba, ezate kobeti Info Kindumba omoni yango te. Ezakaka Papa Robo, ndenge boza komona oyo, Papa Robo, Leader TV. Kuna ezali Papa Robo, Officiel TV. Nakanisa bandeko, bokende kotalaka yango, atoza na posa ya kotala ngai te, me soko zali, osalaka kindumba, omemaka vi na yo na kindumba, olingi koshanze basi, olingi koshanze mibali, bamosinzo, bamakambo ndenge na ndenge, ata
ozali mosala nzambe, ata ozali shege, ata ozali clochard, en tout cas bwakaka miso na chaîne oyangai, pamba te na kati ya chaîne yango kuna na kolobela na kotia makambo oyo etali ntango mosusu yo to ndeko na yo to ntango mosusu mobali na yo ozoyeba te mobali nyonso akoma kodekone, ntango mosusu ozoyeba te mobali na yo akoma kobetama mosinzo, okoyebela yango awa okozwa badetail tout complet awa na chaîne oyo te, na chaîne mosusu wana Papa Robo officiel TV oyo eza Papa Robo leader elengi ya komba Congolaise TV. Yango oyo kombo oyo tochange twana 2024 te awawa Papa Robo ya mosusu lisusu bokozwa biloko oyo bozelaki, eza te oyo bozelaki te, oyo bozozela. Alors bandeko, bokima mbango kuna deja, botala ba video osi na tie, eza nango mibale pamba. Na oyo na kobakisa lelo, ekozala nango kutanga mosusu misato pamba. Surtout bolanda lisolo ya douche kaporoto. Douche kaporoto yende awawa akoyoka ntsunga na chaîne wana. Ngai Papa Robo nazali awa pona kosala oyo naza kosala, me na chaîne oyo ya Papa Robo officiel Info Kindumba. Tout d'abord miniature nango bakoma kaka Info Kindumba, yango kaka bwando mona miniature wana kaka, miniature nyonso ekokana couleur moko bakoma kaka Info Kindumba. Foko yekola nde kotalaka kotangaka titre, po mingi batangaka batitre te, batalaka kaka ba miniature, batie nani na miniature, batie Karine Mokonzi la Baronne, bakolobela Karine Mokonzi la Baronne. En tout cas, boskizenga muke. Batia Papa Robo aza kolobela makambo ya mboka atie longi na ye moko. Me bandeko kuna eza bongo te. Kuna miniature ezali kaka bokomona kuna kaka miniature ezali Info Kindumba. Ezali kolobela nde Kindumba. Nakanisa bandeko na yebisi bino na bandeli kombo ya chaîne yango Papa Robo officiel. Oyoyo ezalaki elengi ya komba Congolaise TV ekomi Papa Robo leader TV. Papa Robo leader TV. Kuna ezali Papa Robo officiel TV. Kuna ezolobela nde Kindumba. Ekolobela Kindumba ya moto nyonso. Tango ozosala Kindumba, kozela no teke okanise bombama awa bakoya koloba yango pe de tokodeta yango. Soki tomoni te tokoloba oyo tozokoyoka na réseaux sociaux. Bandeko botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de Toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, les boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de Toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, les boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la chaîne de combat, Congolais TV, vraiment, on a la chaîne de Toko, il y a pas de JP qui a matin, et boss, les boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.